Bote mingi na bino bande ko balandi ya Jomak Show a ezali ya bino Jomak. Nakane si ndenge boyebi na moins ya une semaine déjà kuna na République démocratique du Congo ba élection ezali ko se préparer pour ba élection ezala mingi balobi ba élection kozala mususu pe balobi ba élection kozala te. Mais na lingomba oyo to bengi lingomba ya Papa Simo Kimbangu église kimbangiste oyo bazali na ngambu ya 3 égale à 1. Papa Katembo oyo azali pasteur oyo azali ko bangisa to abangisa ka mingi bandeko bakimbangise ya ngambo ya 3 égale à 1 auti ko frapper les sous mais na tour oyo alobini tant to zonga to ko pesa bino ba détail solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali ko kende. Nakanisi bandeko oyo bokotaka na ba Facebook to bozana ba WhatsApp boyebi déjà kezana audio moko ezali ko circuler déjà kuna epai wapi Papa Katembo na ba pasteur mususu ba pesi message na tina ya ba élection oyo ezali ko ya bango ba lobby na ko tshela bino audio na bino mo bolanda wana bolanda solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali ko kende ya tata mwana pe tata molimo santu tozali awa nankamba Yerusalemi ya sika siège international ya église kimbangiste lingomba abongisi maloba oyo tokoloba na ntina ya maye mazali koleka na kati ya mokili na biso ya République démocratique du Congo mpona koponama to ba élection oyo elingi kosalema na kopona mokonzi ya mboka to président de la République nde lingomba abongisi maloba oyo tozali koyebisa po ete mutu nyonso alanda na bisika tovandi programme to position to déclaration ya lingomba ezali ndenge nini tozali kotire attention na bandeko oyo bazalaka na biloba awa ezali nde lingomba mutu azali koloba ezali chef spirituel te Papa Simo Kimbangu Kyangani mokonzi ya lingomba ezali yete mutu azali koloba ezali ba conseiller direct te lokola conseiller direct Papa Zako makambo mingi ezalaka soki lingomba alobi okoyoka bazwi yango batie yango na mutu ya mokonzi ya lingomba to na mutu ya conseiller direct Papa Zako yango nde tolobi ete awa ezali nde lingomba mutu azali koloba tozali kolakisa makanisi to kopesa déclaration na biso église kimangiste na siège international nkamba Jérusalem ya sika na ntina ya ba élection oyo tokosala na mokolo ya le 23 décembre 2018 ya yamba ya Kimbangu na mayematali bakandida na maponami ya mokonzi ya mboka na mokolo mwa le 23 décembre 2018 eyamba ya Kimbangu ezali lisanga ya boyambi etalaka makambo ya politike te etosaka leta mpe mokonzi ya ekolo mission na yango ezali kobikisa milimo ya bato na nzela ya mateya ya nkolo na biso Yesu Kristo na lolenge epesami mpe eteyami na Papa Simo Kimbangu motindami ya nkolo na biso Yesu Kristo eyamba ya Kimbangu ezali be moko mpe ekabwanaka te ezalaka mpe na masanga ya mike to bakominote te mitindo miso mikangamaka mpe mipesamaka kaka na nkamba Yerusalemi ya sika mboka esantu ebotami Papa Simo Kimbangu ebandeli ya kimbangisme
pe siège international ya Lingomba. Na eyamba kimbangu tobengaka mfumu kimbangu to mvuluzi te. Motindami ya siki ya nkolo na biso Yesu Kristo tobengaka ye Papa Simon Kimbangu molimo mosantu. Bino nyonso boyebi malamu ete na sima ya bokabwani ya nzoto pe molimo ya bapapa na biso Papa Kisolokele Lukele Charles Daniel le 17 mars 1992 to 1992, Papa Diangenda Kuntima Joseph le 8 juillet 1992 to 92, pe Papa Dialungana Kiangani Salomon le 16 août 2001. Batikala kibiso mokitani ya bango Papa Simon Kimbangu Kiangani mpo na kokoba na misala ya Papa Simon Kimbangu. Yende mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba ya eyamba Kimbangu. Kati na eyamba Kimbangu mindondo ya bokitani ezalite. Oete mokonzi ya bule mpe mokonzi ya Lingomba nde ye aponaka mokitani na ye. Na tango Papa Simon Kimbangu Kiangani azwaki bokonzi, bayike kati na bandeko na ye basepelaki te, mpe mingi kati na baye basalaki na batata na biso misato. Ndakisa Nkondo Luntadila Ndalaza Fwalicien, secrétaire général ya kala ya Lingomba, Benansilu Edouard, directeur de cabinet ya kala ya tata mokonzi ya bule, Maître Mbungu Banyanama Kadivioti, conseil juridique ya kala ya Lingomba. Ndenge kaka esalemaka na tangu ya Papa Diangenda Kuntima Joseph. Yango wana basepelaki na bango kotika Lingomba ya Kimbangu pona kosala eyamba to église na bango oyo ebengami église ya Malela to les Malelistes, mpe bami pesi nkombo bana 26 égale 1. Baponi lopango ya Monkoto 87, commune Ngiringiri à Kinshasa, siège mondial na bango. Mpe Dibuya Ngimbi alias Paul Kisolokele na Arma Diangenda Wabasolele batambusi ya Lingomba na bango. Uta tangu wana bazalaka lisusu bakimbangise te, pamba te bazali na Lingomba na bango oyo ndenge moko te na eyamba Kimbangu. Yango wana tosengaka tangu nyonso na leta ya Congo démocratique to République démocratique du Congo apesa bango mikanda ya Lingomba na bango oyo ekeseni na eyamba Kimbangu to église kimbangiste pona koboya mindondo. Pona mayematali boponami ya mukonzi ya mboka oyo ekozala omokolo mwa le 23 décembre 2018, eyamba ya Kimbangu atindi mundimi moko te kimbangiste na maponami ya mukonzi ya mboka. Na mayematali koya na nkamba Yerusalemu ya sika ya tata Charles Luntadila Diavena, candidat na maponami ya mukonzi ya mboka omokolo ya le 23 décembre 2018, ye mwana ya Nkondo Luntadila Ndalaza Fwalicien, secrétaire général ya kala ya Lingomba, pe moko kati na baye basalaka Lingomba ya Monkoto 87 oyo babengi dissidence oyo eyebani mingi na kombo ya bana 26 égale 1. Eyamba Kimbangu ejiseska ezali koyebisa na bayimboka mpe mokili mobimba yete epekisami makasi na mutu nyonso ya 26 égale 1 mpe bayevanso babima na Lingomba to dissidence
kokota na nkamba Yerusalemu ya sika. Tika ekumisama mboka RD Congo. Tika akumisama son excellence Joseph Kabila Kabange, mokonzi ya mboka ya RD Congo. Tika akumisama Papa Simo Kimbangu Kiangani, mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba. Tika ekumisama eyamba ya Kimbangu. Tika ekumisama nkamba Yerusalemu ya sika. Totondi bino botondi. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Bande kolakanisi mingi tango toleka kawa toyebisaka bino ke makambo eza koleka na Lingomba ya Papa Simo Kimbangu yango nde ezali komema ba désordre to ba pasi nyonso oyo bozali komona na mokili tala na neti na makambo ya boye soki boyoki kuna balobi Papa Charles na kasi bomoni wana na ba photo Papa Charles ya azali mwana ya Papa Lontadila boyoki ndenge ba sali pe ba matumboli eloko ezokamwisanga kaka ezali mpo na lingi mpena nakende mosika te naza mana ta mingi te ezali nini l'air Lingomba to batu bazali komilela basala ba mabondeli baluka bopoko mema kimia nakanisi bino moko bomoni to bino moko boyoki banani o bazali kosala ba provocation soki kuna balobi ke eza ba papa te eza Lingomba seke boyebi ke eza likamabe seke boyebi ke eza eloko moko ya malamu te bolingo bimisa wana tango batu bazoluka kimia mboka eza kotambola malamu te olebo tinda batu na ba prière bozoko yana ba message ya ba provocation ya ba haine ozomona bisika oyo tozolobake soki vena mutuna oyo ezosala oko réfléchir okolobake bato yo baza kosamela na kote ya nkamba baza susu na kibunzambe te to kibo mutu ondire eza lisusu te bazokanisa lisusu te bazomona te pasi oyo eza koya na Afrique pasi oyo ezokoya na Congo ba makambo nyonso ndenge na ndenge ezokosala bazomona te sikonga nazoloba ndenge nini siko boko s'attendre na bilaka ya Papa Simo Kimbangu to makambo oyo ba papa balobaki esalama na ndenge ya malamu parce que mingi bozoloba na te ebele pe nakanisi ba congolais pe musu bazali ke azomona ne makambo ezotambola normal comme yo Kimbangu stelelo soki yo ko voter pona gouvernement oyo okei pe kuno voter Shadari donc linko lobake système oyo eza lelo na kati ya mboka na biso et continuer au voter pe Shadari système est continué na ndenge yango ezali donc c'est qu'on doit réfléchir malamu te situation oyo tozana ngo lelo na mboka na biso système oyo na koloba peut-être ba 17 ans yango oyo ba koki eloko moko te toza ba kimbangiste mais tozali pe bato oyo bazali ko vivre na kati ya mokili ya Nzambe nakanisi tango soki pe élection yango malgré ba ko frauder na bango ba ko sala na bango nyonso ba ko sala soki yo ko beta maboko komona ke biso Kabila eseke oyebelo ko lingite faut mizuila ba décision na yo moko kanisa na malamu tango zali ko kene pai na ngai nazomona soki penda ke zala kaka pona ngai batu wana pena nyonso fo ba kindi système wana nyonso fo elonga même si ba ko sala na bango eloko te parce que makambo mingi eko changer ce que tout le monde a makambo oyo Lingomba ya 3 égale à 1 zali ko sala pamba te bazana appui moko boy bazo se sentir exposé te yanga no moni le onyo soso balobi Kabila parce que yemu bazo fini ka bango to kumisi Kabila Joseph Kabila flatterie comme ça ndenge Shadari à la kaki bango ce qui a eu pouvoir à continuer comme ça bango ba continuer na bango ko boma Lingomba ya Papa Simo Kimbangu ko tchaba congolais na ba conflit ko panza ba famille comme ça ba dans la parasoleil to parapluie il y a Joseph Kabila to gouvernement to système oyo bozo mona ba tata ba mama donc sika yo zali ko kumisaka ka te pona sentiment ko kumisaka te pona sentiment ndenge nini yo muto zali na Nzambe oyo Nzambe ke makambo nyonso ya mokili eza ya Nzambe mais ozomona pasi ozomona ngote elo moko eza bien te donc pona nga système nyonso oyo fo elongwa nazana nga mutu ya makambo ba parti politique te soki pende ni mais en tout cas na tour na lobi yango polele Shadari PPRD Joseph Kabila bato wana nyonso eza même système fo balongwa oya ko remplacer wana donc ne fils que kaka tapona ndenge wana nazolo bana kibo moto
na yebi programme ya papa Simon Kimbangu te mais naza pe mutu oyo azo vivre na kati ya mokili na kibo mutu boye en tout cas nazo ko donc pour ça nga pene dali que système monelo système monanyos parce que makambo ezo sala malelo na lingomba à 3 égale à 1 so zo mona kititi parce que zo mona o ba benga ngo kititi penza bato bazo mona ke koto bato baza ko kufa baza ko continuer na bango na makambo ya mabe bino bozo ganga kuna papa Paul Kisolokele papa Arma papa Kuboye kuna bango baza ko sala musala baza ko teya bandimi bino koto boza ko sala ba provocation na bino eza na sens même pas nesi na makambo angola to mona ki awa na kansi vidéo mona ki papa Mabiza sala ki ba démarche awa yewa chargé de mission ba o na no botali ba documentaire wana te to sala comme on a chargé de mission comme 3 égale à 1 kamba chargé de mission bon mona vidéo ne ko bima wana botala documentaire wana bon mona depuis tangu nini Mabiza bandi ba mission na ye diabolique ya bu satana ya koluka ko boma batu ko sala batu mabe pona ko attaquer toujours ba papa ya ngambo ya mokoto abandi ba de temps molai malgré azwakane ka be chèque tout oyo lokola gouvernement angolais bazu ba décision ba lingi mo bulu na mboka na bangote ba lingi mo bulu na mboka na bangote mais ba tikité ba lobi to ko continuer to ko kende kaka bazu ya ambassadeur o ba tala documentaire ba komona ba kina ambassadeur wana ba bien en tout cas tout oyo biso to ina ba document yango yo gouvernement yo mema yango kende na yango na gouvernement o nazo bino ba vérité vidéo ezali soki na zo chance ko check extrait wana ko changwa pour na lingi kene ba mula mingi te po na za mana tango mingi te ndenge mikolo to za mwa okipi na mama ka mususu alors ba ke kuna tango lettre wana pene komaki kuna gouvernement angolais répondre bango boye elobi muto bino bozo benga mutu ya mobulu papa Paul Kisolokele mutu ya mobulu mais ye centenaire ya papa diangenda wa abengi si bandeko na ye bazalaki na ye basololi bazalaki na yawa tokolo baba 14 ndeko na ye peut-être plus de 14 ndeko na ye bazalaki yawa donc yepe mukonzi na bino kuna na nkamba asala ndenge moko abengisa bandeko na ye to mona ta majorité une grande partie ya bandeko na ye bakine na nkamba kuna basolo tala siko batu ya mokili bakomi ko faire raisonner batu ya nzambe osoma monte ke za soni na makambo za ma soni même pona kolobango siko yo fandi liboso ordinateur na yo ozo sepene na mona ki ndeko moka komaki wana ah bien bino bozo ba vidéo bozo sala ngona pamba bozo sala ba vidéo na bino na pamba pona kati ya motema mutako kosa conscience na ete comme nga ndema ba moto sala boy eza na bato belé si ba yiba vérité et eza na kati mitema na bango mingi boza na 3 égale à 1 wana boyebi yango ke soki bokendaka kuna bozo kendeka katika bokende na kati ya motema bozalaka lisusu kuna te ebele na koloba te mbadi soko lobi bokoma ko vivre lokola bato baza na prison donc soki yo ye na Facebook okomi bozo sala ba vidéo te nyonso esala makawa eza ko sala musala moko na kati ya bato na bato parce que ndenge nazolo bawo batu mingi ya 3 égale à 1 akotala kuna kanga porte kuna akangi porte kola kache akoti na chambre akofina kuna joma bando yo kazolanda soka kama makele kiti volume bazolanda et parce que biso to chaka ba vérité on les bozo mona wa bia makambo pe akatembo pe yango bozo mona makambo ezo sala na gouvernement ezo sala malelo kuna batu ndena bandako lo bango mbala mingi yao monde ya lelo mukili ya lelo eza lokola mukili eza ki lobité batu bazana ba téléphone batu bazoko se communiquer na ndenge moko boye ya osakana te botala ndenge ba campagne bango na ba osaka bozo remarquer te que batu baza vraiment bazo yeba makam na monaki na vidéo moko boye na mboka moko je crois na Kisangani population baza ko zomela Félix Tshisekedi bazo ko zomela pardon Bemba na miswa batu bazo ganga kamere zoba
Kamere zoba tala makambo sali Kamere zoba tala makambo sali. Vous avez mon quoi? Yo kan se zaponani. Parce que batu batala kamakambo ba yebi record ya Kamere par exemple. Ba yebi ke akosa awa e ba vidéo ezali. Parce que batu na émission moko batu ni journée ça tuna ye. Yo loba ki aussi ça ki ba kombo na yo na Vital Kamere wakanyikini. Siko yene te fa binga loba ki na ah binope. Abi soki pena o retrouver journée ça bi to ko retrouver vidéo na bien. Soko ko retrouver yango, o retrouver vidéo no elinga ngo. Ndaku na ngao na zana ngo kuna na kopesa yo. Mais l'air basala montage ya vidéo wana ba ke ko zo extrait o ya lobaki ba makambo wana ba lakisi extrait ba lakisa ki ete me ba che yango ba nexe yango place ya zoloba ki na sisaki betid nanga na kombo ya Vital Kamere wakanyikini zo ka soni siko biloko wana batu bazo tala ka makambo na nyonso bazo ba ke okosaki awa yo okosi pendant 10 ans to 17 ans okosa na tango ya kala okolekano parce que batu bazalaki na moyen ya ko yeba ba biloko na te mais lelo lisusu te na 3 minutes bako zelo ba image ya 17 ans bakangi ngo ba nengo za ko se contredire et zo tambla na batu so ah za lukuta siko yoko ya liboso ba kimbangiso kimbangise oh yeah bazabo bazo tala ata zolo ba ne o ma oyo eko senga ka loko mwa muke oyo kisoni na misu ya batu donc mokili ya lelo eza na mokili ya lobité. Donc, batu ba yebi na bango peke ti oza wana oyebi vérité. Même si oye okomi na yo. Bina bozolo ba boye. Bokanisa ko boye na bona. Batu ba yebi ko oyebi. Yo tata journaliste ya rateliki ya ni oza na ba image ya maloba papa mfuma longo. Oza na ba image oyo ya batu baza ko se contredire bilo kono so zana mo. Oko ya na yo wana okomi. E ko sala eloko te na kate motemo oyebi. Oyebi. Soki yo yebi ke mutu wana alaka ndoki tango bozo kola mutu akufaka na quartier allez bokoli quartier moko ba mutu akufi ba famille fani ba ndoki ezaki wana tabusa ki pe mista na yo tango bozo kola yebi ke ndoki boyebi pena ke andima pe batu nyonso ba yebi ke ndoki eza ye moko pa lobi yo mutu apesenga ki ndoki yango eza mutu kingani. Siko bokola bokoma na poto tout ça bungana na bino ale boyo kukuta su quelque part bokomi paroisse moko na église opendeni nenga batu bakutana siko mutu wana oyo so yeba kazaka ndoki siko abimisi mkate na poche abimisi gâteau na poche bo na mulila pesi na gâteau moko ozo anzala na gâteau est-ce que liango siko pena peta tamu sa za mista na yo abimisi mkate na poche ache wana est-ce que yo liango baninga msuba na nzala yo ba mono kana liaki pona kati kuna oyebi likambo même ada mista na yo boyi ko emilie la miso abato loba makambo yo yebi mais okobomba ngo bino ebele ya 3 égale à 1 boyebi makambo même si boko koma ngote même si boyebi mais biso to yebi ke bino boyebi makambo et ce qui tozalaka groupe ya batu to kolaka la msusu côté moko na quartier moko to yebaka ke kingandi wana zalaka boy ngana koyebaka wana yebi na koyebaka yo yebi na koyeba na ngai donc mingi bozo kanisa ke makambo eza boyete bo kanisa te ke mukili ya lelo eza lokola mukili ya lobité et belé baza wana lelo soki baye même na Europe wana ba koyoka soni akoya bo tout ça bato bazo tale na misu mususu. Parce que bino bozo kanisa mukili lelo ataka na ba élection ba surprise et vous mingi bozo na les 23 les 23 et vous anonga mukolonyo et les 23 ko ya les 23 ko leka parce que mingi bozo mona likambo ko zala mukolongo les 23 likambo ne chilikamni parce que mutu et pas ya mutu nini pena o mutabanga mingi so bo tunina mutu nini mutabanga mingi ezani po mutabanga ne kaliwa. Mais tout le monde a ba forme nyos. Tout le monde a battu belé malamo ba kufina accident. Tout le monde a battu belé malamo ba dindi na mai mboka mo be dindi. Ba makambola no c'est salama. Et là na nini li susu oyo ko salama
pour muto mona likambo ye c'est qu'on a nomi tout na kate ke likambo ko sala ma likambo ne likambo likolo ko kabona kra likolo kabona to moni mbala moko ba ange bando sopa na se bazo zwaka bat ne likambo ni parce que totala ka mingi na nzoto tant to ba likambo ba to mona mingi na nzoto c'est quoi azoye bateke ba eni ozo sala ba makambo ya mabe oyo zo boya ko dénoncer et comme ma pasi moko boye parce que yo ozo tala ngo kaka na tango na période ya yo ozo bateke yo ko leka na yo ozo mona bloko wana likambo ne likambo ni oyo nano esala te ke likambo ego sala na mboka na biso kuna bato bazo kufa ke belele nyos plus de ceux qui 10 millions ya bato bakufa bazo kufa na ba maladie ba forme nyos kala mingi ta na California mboka mobimba donc tolo baloko zone ngiri ziki moto pena donc bandako ziki bato bazangi bandako babiloko ndengwa to mona ka ba Katrina ba catastrophe to mundi ya bandenge na ndenge zo sala mboka ville mobimba na mai bionzo salama sur l'air bino bozolo ba likambo so bozo raisonner na contexte car ya ba congolais ya RDC ou bien pe bozo ba pe ba américain pe baza ba angolais pe baza bazo sala pe ba projet na bango boye tout ça biloko na nyos ozo mona place mutu aza limité na mukanda nzambe ka kuna nde ba komike koya ya mwana nzambe ezala lokola muyibi donc nzambe pena ebisibina bien les bo se préparer les 23 souka. Donc les 23 ce qu'on a bossé le bandoki bazu bandoki na ba bombi kuna pour lelo ebete ebele batu ebele o basala kama kambu ya mabe batiki ba bombi les 23 mikolo soki likambo na kusikate mikolo toza les 23 soki mutu moko azaka kuna muiba mikolo na tikina ki muibi toza les 23 bazo vanda bazo zela likambo ekozala likambo siko so tuni epi likambo nini akoko ko expliquer o te ya bika likambo neti likambo nini oyo mutu parce que biso to monde la kana nzoto neti likambo nini oyo likambo na yebisi bino soki nzamba batele biso ekozala penza ke yo zala na poto toza na kar ya 9h dita awa biso toza soki na ba héros toza awa soki ba 20h kuna pena bango toza na chi gelo jeudi ba 20h kuna bango si ba koma ki na bango le 23 biso siko atwana ngambo mususu ya le 24 parce que date vont makambo sala ma eza le 23 siko biso to bano be makolo to bilo kuna siko ne india mwate côté kotangali makona mapata mo ko kuna siko mais biso to na le 23 peut-être peut koma koto ya toza na to na le 23 ndeni kuna na ko zongela ka vidéo oyo boko yo kaka makambo parce que mutu a raisonnera toujours na kibo mutu to lingi mingi batu ya to za mingi batu ya ba événement ya mingi to lemba to décourager parce que ce que ça likamo ko mona ce qui pena to silisi en tout cas to ko joie to ko nginda nzamba ko fongola biso à porte tant aussi ça ali yango moni batu ebele ole o kendo luka musala bio sala likamo ko boyo tanga bio sala likamo te. Allez, so biso to landa ya molimo tebisi bino na molimo ingeta tanga assista kuna botu sa les zonga na ndenge moko le 23 le gigo ego ya kaka ego ya nzamba saka na mi siko 2022 siko nene bon biso ezala kia centenaire ya papa dia ngenda na centenaire ya papa dia ngenda non si boso centenaire ya papa Koulout Fimbwa bibende ba boyo kate bino bata 26 Fimbwa bibende bata 26 bino bata 23 bino bata 3 papa ki solokele nze bona Fimbwa bibende boyo ka ngote Fimbwa bibende 2014 elege nie kolo yesu boyo tout ça nie yasuka yeme yasuka place ne makambo kozala nyonso tozo taila onkana nzoto na guerre mondiale l'air papa ngenda botamaki pamba la guerre mondiale esili donc makambo oyo tolobi suka nango ezali donc suka esili donc mukolo wana pena nzambe aza mayele tango oyo mayele na yo esuki ya nzambe bandi wana makambo oyo nde nalobaka ezali sprint te mbango oyo eza ya sprint te ezali marathon que bando bandako kima ozo kima akaka pe mekomi awa eza sprint te ya wana tozo ko négliger bolingo ya wana tozo ko négliger ba makambo nyonso tozo négliger
Pour nini, toujours tal la mine nzoto ba to ba tabe vénément. Ha kulumbimbi ya photo kende kulumbimbi. Bila wo boya kulumbimbi poto ngena. Atola mutu mutu wa bisinga bi. Kulumbimbi ezali. Ngala eza liboke ngala okaza kulumbimbi eza siko dechi. Nganga liboke mo bo siko ba sala liboke mo bo siko ba kanyona ba kanyi liboke mo bo kulumbimbi. Omo ka decha komba kulumbimbi donc kulumbi mo ba nsuba lobela ngo na terme nango kulumbimbi nga kulumbimbi eza ndike za liboke mo bo ba kanga côté mo bo siko fo pena siko yo kulumbimbi yango zani siko yo zo bate kulumbimbi na siko fo kulumbimbi comme ça siko soto keka kulumbimbi to wanolia siko ba man yo mutu siko na mkolo to wanolia siko 3 fois na mkolo yo mwana nzambe ozo sali kambo bilaka ozo zela kolia 3 fois na mkolo kasi yango na te ba promettre soki kaka kulumbimbi mutu azongele esika nene ya liboso to bandolia ba man abi so na fana na raison na ngana to non 3 fois donc to bandolia 3 fois na mukolo soki na bi neti na ba poto ba to belé ba société mususu to sala ba mbongo awa elaksaka bato ndenge ba liaka te ndenge ko lia muke. Donc pour muta ya ne munene te donc a ke pena futi mbongo muta ko lakse kete o lia boy to ba mso ke sala ngo opération ba kangi estomac pour lia kate c'est que yo zo sambela bilaka na yo eza poko bando lia 3 fois munene ko te tali o te tango bando peso malade ko munete donc pour lia kami o do tanga mawa mboka na biso mawa to bando lia 3 fois zo mona awa na ba poto na ba mboka mususu eza développé en Afrique kolia eza lokwa neti kamoko beaucoup ba raison na ngote mutala mingi na tongo ne ba mboka mingi ya poto na ba mboka mingi eza développé eza ndengo na ola mingi na tongo eloka liboso na mutuni na mamba olia te oko sutu ka lem sutu komba 13h 14h lem su 15h o chelo na munoko te poza la ki occupé ozo occupé te ozo po eza préoccupation te eza préoccupation te mamba olia. Tant que surtout na chepelo la mongo to fandi bu pa le mo eloko mais batu bato sambe azo mona kibila kana ye ekokoka soki azui biloko kolia 3 fois ozo mona ndenge ni niveau ya bato ozo mona ale mona mutu wana azana espoir wana alingi ko comme salate alingi ko sa soki ni ta ozo mona ke akodwa ngo soki ozala ki boy 10 ans et par exemple 20 ans ozana âge à 20 ans ngabi la kana bela soto silisika kawa ezo kendo surtout ka boy mutu moko azawana yango mona ka bato musu ba koma na méchant akoma méchant parce que azela azo mona eloko te parce que total la mingi na nzoto tala mingi na nzoto tozo bosana ke mingi faut total la spirituel nzambe tanga loba likambo alobi yango na ba code makambo mingi oyo bino bozo mona centenaire salami ya papa Simoki Mbangu to moni eloko te bino bobi makambo ni spirituellement makambo ni salami to hibi yango te ozo mona donc lelo les 23 to sala boy bato va se préparer ba baza ko sala makambo ba tiki likamba munene ko zala likamuni neti likamuni ke oyo yo ekubangisa yo omoni neti likamuni ke oyo nan catastrophe moko bote salama ke bato ebele mbala moko bakufi mboka moko ya munene boy salami bato ba otala bo to zela siko to sa téléphone allo bino kuna na bumbashi boya ndeni ba misuku ba ko forcer ba miracle ya ko forcer ba témoignage bo mona to mona ba photo musu na internet awa muto kinga muka ko mona mapata zo mona lokola neti ange moko symbolique konga na mapata kuna na ba kangi photo ba bi côté ya Lubumbashi kuna ba monaki photo ya ange moko boye alati sentir moko boye na likonga ale siko photo wana ba kangi yango batinde wana nkamba ale siko kuna na nkamba ba bi ke fo ba cha yango ba publier yango partout likamba munene yango wana oyo kyango likamba munene yango wana ba msuba koloba ba yoka kota mai moko bosiko mai yango le rezoleka mai ezoleka bo makila na nene wana tamso le famo ko fene kota likolo kuna ba le fara munene makile bele siko makila azu téléphone pa kan téléphone cha achina Facebook mukula le 23 likambo ezalaki bebe likambo nzamba kosa te bino kasi nzamba kosa le 23 likambo ezalaki likambo ni bino mota na nzete na ese bomoni ngozo mona nzete na normal nzete tota na nzete na bien zo mona to komona zo ka ba témoignage abat mota la nzete na bien
Parce que bato bozo forcer miracle ya ko forcer. Place ezake bato fo bozala na bolingo. Bozala na koyokana. Bozala na makambo e kozala ke me ba bénédiction na bilaka oyo bozana. Te. Ba ba publicité moko na ba campagne moko ya flatterie pour na bonyo ko la kabato. Lokola neti nkamba ndengo katemba eza ba papa te toza koloba na bino lelo yo boye bayango eza ba na sina sala ka video moko awa mingi boza ko seka bokase na kosa boyoki yango katemba répéter makamna lobaka wa eza po ni fo eza ba papa te. Donc c'est quoi o eza ba papa te biso sikoyo to décider Nicolas ba papa papa ko le sur le mot to décider même eza ba papa te ata ba papa bango ba ko lobelo côté parce que lingombe lobi donc bozo kitisa ba papa bozo kitisa ba papa parce que ba to ko ba siko so likamo ya manam de point papa akangi amote te ya ba papa te ba papa ba loba mo ko lobate mais message bozo pesa ça ya moi ba papa ba dans le kamaro lobate ezala papa Zako, papa Simon Gianga, papa, bah il kama kolobate. Biso lingomba to décider parce que biso muto yeb saka yeb makamba osala. Eza papa. Ozoma nderu kuta. Papa ngomba yebi yango keza ndengo na te. Eza lingomba. Tolobi ke toti ke la lingomba na bango lote ba papa bondi malikambo yo toza koloba na bino eza ba papa te. Eza nde lingomba. Oh. Décision, oui, vous dites à Lingomba, est-ce qu'il faut au long lango qui me conduit à Lingomba, Azana, Makamboanate? Hein? Donc, ce qui est pour nous la batte. Parce que Makambounion, c'est où tu as battu un mais ils ont pour nous big sabat. Normalement, tu as déclaré. Donc, bien, bosso, préparer déjà battu, vous voyez, l'axe sabatouké, beaucoup déclaré. Mais ceux qui vont déclarer, vous voyez, baké, côté où tu as papa, bah, ils nous battent parce que biso, ngakate, mon lobby. Zokan, on a soit lunettes. N'arrêtez mon lobby. Bah papa, bah le va mon arrêter. Parce que c'est moi qui commande. Oh c'est nous qui commande. Zokan, on a soit check yank. N'arrêtez-moi, zoka, sur la bête à ceux qui vestent en nez. N'arrêtez-moi, zoka, n'arrêtez. Na lunettes na, n'arrêtez-moi. Ceux qui na télémina lobby, bah papa, liloba na bango goya likolo anate. Et là bah papa te eza biso zoran eza ba papa te eza biso donc c'est quoi ozo qui dit ça ba papa te ozo loba eza ba papa te eza lingomba ba tata na ba mama boye ba likambo yo toza koloba na bino ba to ebele baza ko beta mabako boye te eza ba papa te na loba na bino bomoni yango sikoyo na lobaki na bino bomoni yango sikoyo yangona esika tozali kokende ndeko yo mwana papa lontadi la apose candidature na tande ba ko tumba na miso bato batumbi ba zikisi na miso bato bazikisi na miso solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. If you want to know the truth about Papa Simon Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Monica Dembi from London. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number 1. Stay tuned. Hello, this is Sky. I'm from London. This is Kimbangu 21. Keep watching. Vienne Ismaïli en France. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Balbina Maïng en France. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Hello, this is Joman from California, USA. You are watching Kimbangu 21, the most trusted name in news. This is Alain Kabuiku in Seattle, Washington State. You are watching Kimbangu 21. Salon Masamba in Seattle, Washington State. You are watching Kimbangu 21.
Alphonse José Maïngi. En France, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Number 1. Ryan Maïngi. En France, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Monique Pedro in Ireland. This is Kimbangu 21. Eu sou a Marlene, falo a partir de Angola. Você está assistindo Kimbangu 21.